Mbote ndeko video lelo ezolakisa ndenge nini nasalaka ba boucle oyo ozomona juste après kosokola suki nanga. Donc soki oza na posa omona ndenge nasalaka yango, continue kotala video. Ndenge bozomona boye nauti kosala traitement nanga na suki. Normalement après traitement nafundi kaka suki pona fongola yango le lendemain. Mais ndenge nazobima lobi na préféré nasala ba boucle pona lobi, alors na préféré nasala flat twist. Donc flat twist oyo nakolala nango après tant nakolamuka lobi nde nakofongola yango. Merci Bandeko pour la vidéo nanga lisusu na Afrosuki. Bobo sanate ko aimer, ko partager et ko s'abonner na chaîne nanga YouTube, ko landanga na Facebook, na Instagram, nyonso kumunango Afrosuki. Et puis ceux qui posent na posa kumona vidéo nanga traitement ndenge nazo sokola suki nanga na mabele, bo cliquer na photo o na tie na se awa. Merci. Bye.